Kofi a jugé discuter par rapport à la guerre, non. Et puis tout ça, là, on a essayé de faire l'autre à l'école. Il y a des bancs, des athées. Tu me Kofi a la ta studio, tu à l'école, il y a des bancs. Ouais, puis il y a des moko. Ah, fait, puis maintenant, on va dire. Quand tu as ça, tu vas dire. Ah, moi, ma belle, hein. Comment ça, la Libano? Comment ça, la Libano, bah, tout va y avoir. Mais Barzong, il est plus bon. Non, Baninga, ou Baninga. Barzong, il est plus pour ça. Il est plus Barzong, il est ça. Mais na sali moi bécole na sali moi blog moi ba très bien sali na mboka na ba te mais na tia ba télévision na mboka na nga pa oui na tia so bombika na na tia so ke na bandundu ba yebi ki nzondo TV ça moi biloko ezali kuna na somba ndaku na tonga église na tia église awa nga na origine loko ya ba criminel wana eko aussi la même na peine de mort wana mais batone ils expliquent. OK. C'est l'esprit. Mais mais ils vont continuer. C'est ça. Donc les problèmes de criminalité, ça a peine de mort. Okay. Donc il faut gérer la rééducation. C'est-à-dire, on aussi ça tout ça mais il faut encadrer. Moi je la salade. Tant on va en prison à Poto. Il y a les classes à la carte prison. Métier est en prison. Au comme menuisier, au comme boyer, de façon que tant que vous avez ma prison, au comme mutasika na misala, autant que vous avez diplôme, bah insérer la population au côté de la société avec un autre bagage. Prison où il y a biso classe zagate, prison où il y a biso banakati kola la mabe kolé au contraire mutake ayena mata parce que bazora biloko bakisi ya full banini ba biloko ba dans les villes ba mouchoir ba roza la beta oso bakenda mais yemo ba bunga te longa na regeta c'est ONG Action Plus yango na ekola kisabino yango na action on na kosala ONG Oyo esimbami na madame Maggie Dorcas Nzumba Muteba. Mais ya pambola organisation nyonso bato nyonso bazali na kati ya ONG Action Plus. Mama Kapache aye ko rappeler na moto nyonso azanga na ye place ya ko chambongo na ye bilamba na ye ya sika biloko na ye o esimbaka ye na motema akaba. Toza na borfena, toza na ba mama veuve o Action Plus esungaka. Yango na ye na numéro ya téléphone na tie awa. Obengi kaka organisatrice na biso okozwa na téléphone oyebisi na talaki spot ya mama Kapache nazali pe na moi eloko ya kosunga baorphelin o bazali partout dans le monde baorphelin bazala kaka na Kinshasa te ba démunis et puis ba sans abri bazali partout yango Action Plus ezui penza mokano wana ya ko porter bango à cœur bango basali kaka ba mama veuve ezala na Kinshasa partout, ba orphelin partout dans le monde et puis ba yesika na Canada. Action Plus et sungaka. Sunga ba ko sunga yo, sunga pepe samela yo, sunga po bikisa mutu moko, mwana moko, maladi moko partout où ozali na monde ate sunga nzambe ya kopambola yo. Rise and it received the warm welcome of this house. Dans Kapache télévision tobimi boli ka soli solo za nampaka tobimarateur apena na siège à Soroyete Olalinzala toza pa ya Denis en tout cas prophète de la nation l'homme grand prophétique et rataraté to éviter 2024 na ye et lesquels ndenge nini puis 2025 to ya komiyeba to ya komiyoka awa to yoka pe bisakoli ndenge nini ko kendele po ya za rasoka lobby et ça rappelle dans la réalité belé. Bienvenue, prophète de la nation. Merci, mère. Banami Kile. Balela, on a mis Kile. Makasi. Ada comptabiliser tout. Il y a quelqu'un qui c'est les gars. Pour ya muta ma pemeyo c'est grave. Vous allez na tamboli pe na pas. Et balenda ki on a boyé na to sala po. Vraiment. Batu bazako zéro mais en tout cas c'était bien. John Akewa. Depuis après Simbote à Saki. Ya Musuni. John au petit Simbote pas président au Kimibiso. Ko bossa ne lo monter yo kaza na koloté. Mais vraiment kaka. Mais peut ça qu'il y a des zones wana. Au bossa ne. Émission to sala. Oui oui.
Ça va déjà. Mais tout le monde a matanga te Adèle. Qui na matanga ba tout te matanga sega tout monde yote. Ah, yo biso ba de ma profession. Te biso ba de ma profession mindono te. OK. Tant on peut professeur vous expliquer les voix qui sacrifice allez ba do mona ma bé. Tant on ya boye ba bete 12. C'est ça. Alors tant bien avant na. C'est ça. Na les gars na musique. Vraiment. Mais ça est compliqué. Ah, on a bien mutu na nga. Sina ba moi 2-3 fois ça bien ngata balim. Ah, et badim on a quoi ya? Après ça nga. OK. Puis à tout ça nga père zaoya na ndako vraiment à regretter. Mais au moins quand tout kaki wana. Ouais. Donc bah tout ça a été pété on m'a bé on sait jamais OK boy. Mais j'avais envie de partir. Pour nazaï na nga. C'est ça. Vraiment. Mais est-ce que réaction peut émission à Bosolo na monsieur Kofi Olomide donc on a CP na monter na CP au moins capacité ça a émission il faut tous être trop professionnel moni Bosolo c'est un grand journaliste même si à salaire là on métier mais attendre la montée mais quand même a joué expérience quand même on a journaliste Sakala a beau frère mais moi quand de la vérité il faut tout le la vérité de constater un problème na constater qui les gens t'as ma question par rapport à ma question oui ma question naïe par rapport na Fali ma question naïe par rapport na ba pasteur par rapport na ba jubé na par rapport na banet parce que invité na yo à répondre en fonction de questionnaire oui normalement mais na za na répondre ba questionnaire si nga ne pense omoni alors sikoyo ya otuna par exemple na ba denilé d'abord obengi nga pasteur te pendant que toi tu pars à l'église donc na ba denilé do alingi siko Kofi a craché heureusement qui m'a deuxièmement azo cité ba nom par exemple Coutinho Mukuna azochola Mukuna par rapport à Nana bazo parler sur lui mais aux hommes que c'est pas bon c'est pas bon il doit éviter le bloco pastoral ou minimiser en fait on a Kofi n'a reproché caca du fait que nous on les respecte en tant que musiciens profanes il faut respecter Mutamuta Moussa na Moussa nyo son bébé zangade chez les pasteurs il y a le meilleur il y a des bons il y a aussi des faux dans le domaine nous sont toujours des zangade mais ce que règle mais c'est ce que on la règle quelque passé peut déraper ce qui est normal ce qui est vrai mais ce que est généralité alors lui veut généraliser toujours le pasteur et qu'on minimiser bango comme si bango baba d'été en zambé muda na rôle na à côté là quand même pasteur Mike nani kamoda azo benga Mike azo benga Mike abi petit na a Mike donc président n'engaza na tous a professeur université son excellence il faut quitter faut passer bonheur na tu vois même biso même en bongo sur les deux président il faut quitter parce que c'est lui qui représente Dieu et la loi sur la terre na Congo. Oui, dans le bibi sauté, c'est-à-dire il y a quelques pasteurs qui vont commettre généraliser. Il ne faut pas généraliser, quelques personnes. Alors, si lui traite avec Mike Kalamba ou tel, qu'il va petit naï. Mais la notion normale à Boui, il faut aller toujours pasteur pour honorer Bango, appeler ça au respect. Alors, tant qu'il y a il y a quelque chose qui ne va pas, il protège les siens. Parce que les Congolais comment maître. Bissotou. N'a pas passé dans le bignon, sur toi la maître. Si vous bandit comme comment il y a Bengae Kalambaye. C'est que na soubasma et le Kezali. Il y a donc sa côté à protéger hors côté donc c'est un peu dans ce sens là. Et puis aïe ba rôle va pasteur. Rôle la pasteur za ko bonda pour la guerre. Au guerre on est à guerre mbongo ba luka ba diamant na ba or. Ce que biso que dotika la c'est fait mais bobonde la la nation les yeux de la nation. Bobonde la pour la nation mais nation il faut que le gouvernement la biso a jouer rôle. Il faut que mais ces arabons du gouvernement peut pas négocier na bango. A négocier na ba pays wana boya directement pas na biso pour permettre biso ce que guerre on est salé et si la besoin on doit besoin colta. OK.
to coopérer casse bino bolingi combien oh bo discuter bo tier sur la table comme ça ba Rwanda wana nyonso eke mon page ata to sambeli bilo mususu guerre ezali banda kala banda mukile sa ma guerre ça c'est ça alors qu'on fait juger discuter par rapport à la guerre non et puis tout ça là nini on a ça qui est pas salé l'autre à école il y a débat des athées te me confiance na ta studio te à école il y a débat ouais puis là on a y a y moko ah fait puis banda kwa ba dia konde à sala neti bandia yi ah ma be ko sala libanda ko sala libanda batutu ba ya ko mais bazongi lo pe ba non baninga oyo ba na Nigeria parce bazongi lo pe pusani yo pe bazongi lo sani mais na sali moi be école na sali moi biloko moi ba te sali na mboka na ba te me na tia ba télévision na mboka na nga pa oui na chat so bombika na na tia soke na bandundu ba yebi ki nzondo TV za moi biloko ezali kuna na somba ndaku na tonga église na tia église awa nga na originaire ya bandundu na ke ko aider bana bandundu pour bazwa moi misala moi ba biloko ça va photo mais manga na oui il n'y a pas de problème tout ça wana et puis awa na mboka tout ça musala na biso ya spirituel muto aza maladie abiki eza des éléments monene muto aza bandi a changer des éléments monene muto aza na kisatiki des éléments monene bato tozo bongo lisamite mana baza bato pe transformation ya muto eza facilité rôle na biso eza yangwana po to bato ba changer bito bemi bango lola siko biso to comme biso bato ya guerre donc si vous conférez de l'organisation comme bato ya kubunda ba biloko guerre non c'est-à-dire que rôle la biso et puis deuxième à scandaliser pour ndenge bato ba pa maman exemple ndeto kenenga na opoto mutu mo wa s'appelle no akabelo car mais c'est une église t'es une église bon si vous tombe na na car wana ba olobani église allez mon église c'est ça le problème c'est ça souffrance la biso il est pas bêta pas basasu tant on bêta connaître ba ministère ba zoka mbongo nyonso ya zoka ba peze mo loka tsepe meni asomi mwanda agenda obeta na Guinée et ça la relation sous personnelle on a de la paix ba conseil na rendre la gayette akena pe azo bina na papa na bineli yo quand c'est ça pour rien azo mo ebolo tu na pourquoi kasi mbongo wana biso mpe tokota mpe ya biso eza publicité nde yakende na moi biso tabuzo na butu oke mpe pa ya président tel ape zo mpe mo eloko wana eza yanga na somi toliaka Bible lobi na 1 Corinthiens 9:11 si nous avons sémé le bien spirituel et c'est une grosse affaire de moissonner le bien matériel maman tout ça sabe kasereke soko somme nganda ko ya problème siko ya lingi biso to zo atekaka ye nde longo na kendai ko recadrer moi moké mais toi na biso na personne problème personnel boyité mais zaka question nani et puis na félicité nengazo abimi sous pour na concert mais il faut ayeba lisusuke ndenge zana hippodrome wana bato sope ba beta so yeba ba defa ba beta ba hippodrome na pas oh ba wenge ba douze ba beta et puis là on place à Bampunda tu vois oh ça place à Bampunda c'est place Bampunda bati mamba quand c'est ça on terrain boy yo zo que de voir ça na donc les logo mo ba commenter trop tes ça on va place terrain à Bampunda de quartier concert les athées que sont qui lo mo ya sikande di ba saleté tes saleté ça dit place au Bampunda ba kimamba balonga bamponda basokoli yango bien bato batelemi batie podium bato batelemi mpo kuna kiti ezala te et puis festival mpe eza kuna donc yango ozomona biloko wana félicitation mais baconcert mpe ebeti mpe ezongi mpe na poto ezongi kasi yo mpe ezongela évangélisation nazonga nalingi nanga ezo baeglise ya bato te mindondo côté te osai mo appel boye pas jour ya retrait jour ya kozwa bambongo atindiki bato dimanche prochain po ayebi yozo voyager mardi bato bayo mpeza mbongo après me voyage alors tant bien nateya kaka na ba live langa na tei nanasala concert nanga kona ni campagne nanga na louer salle
babengi bango nyonso baye tosalika pa etoke mpo l'église a batuka problème osona mondimi mondimi na nga ozola boye bokoma mpe na batema makasi ekomi busopa église ekomi yango moi bakofi bakoprofite mpona koloba n'importe quoi c'est ça pour biso mpe tosala il faut tokanga porte ye di atiki biso ntango balobele namoni témoignage ya petit na ye moko anaye koloba wana mabi bapaster mpe bakolandana on dirait makio na kote kuna bapaster bandona balobi kaka likambo bapaster babo bato bamoni ya deni mpo ade ezala boyokenda kuna te ye aza moto na ngai aza moto ya matete mais ngai na fréquenta ye te yaya aya epa na nga kotala nga ntango nakufela yaya ngai na ya edi tokutana mpenza na masolo moko te azaka vie na biso ya quartier bon ngai eloko ya bapaster wana eno na odute pe namoni makambo yango edingo azali nango mpenza ya grave te mpo akende na conseil ke akende na kimbango te ake eloko moko etikali te eloko moko etikala te mpo abundaka lisusu ntango azongaka donc ye edi atondaka na ye te ape ya sona mais nandimi te ke nandimi te mpo ya bapaster bon ntango mosusu bakendaki mais lokoka mingi mpe bakoma kokota na ndenge mabe yango wana elata mpe ekokota mpe bakozala mpe banganga bakendaka bapaster bazwaka babiloko bakisi ya fulu banini babiloko badalevide bamouchoir bakozala mpe ntango mosusu bakenda mais ye moko abunga te eloko nga na regretaka. C'est ça aussi. Mais en tout cas, c'est un grand. Photo, les langues, on les attaque grand. On a prévenu, on a eu. On peut attaquer déjà. Il faut, et puis il faut négliger la santé tout. Ok. Il faut négliger la santé. Et puis Kala, donc il fallait vraiment un traitement très bien. La santé n'a pas de prix. Il fallait aller de la moni, Kati Boye, Kati traitement, après au Kati. Non. Quand tu as une maladie ou aux moins santé, il soigner, il faut soigner. Tantôt, à quelle église, le monde est dans l'église, nous sommes là, témoignage, église Songolo. Au monde église Songolo, l'église Songolo. Kuna nika. Tata na musite, soko tangi esi, lobi oza na parquet. Ola do tangate. Kapasi batelanga pardon. Église Songolo. Église Songolo. Église Songolo ayi wana ba témoignage na biki boye na boye. Ye wana ke. C'est ça. C'est ça. Toi, c'est ça aussi. Il y a des tout le monde sœur Nabiso Tama, moi, scandale et ça dans les réseaux sociaux, yo en tant qu'homme de Dieu, pasteur, on appelle doyen à Mambo, et puis mission, oh yo, basala pe la pluie, les beaux vents, les bons temps na bango, au quoi le banine. Bon, on a besoin qui Tama, on a besoin qui conseil. Après le conseil n'est qu'à prophétie à Néma. Na yepsa qui est prophétie, le bien éprouvé à la raison. Mais tant que vous avez ça yo kakaka. Yoki. Merci homme de Dieu. OK nao. Si vous avez une offrande au pèse, vous avez conviction a été. OK. Mais avec beaucoup de respect, aussi attitude à bien ya oyoka après OK. Deuxièmement, au juger été. Alors mais on a droit. Il y a quoi éprouver. Il y a des autres prophéties qui vont nous rater. Mais tu peux éprouver, mais na relaxaté vous allez au yoki bon. Au talent na conviction na yo so ndimi en côté. Ne créez pas un scandale, c'est bon. OK nao. Pour oyebiter. Tamuse lokwana ekoya. D'ailleurs le bagi a moni ba filmer ba milinga ba problème ekoyelo. Bon, les lots par exemple là dans moi ba difficulté, ba conseiller raté, ba blo. Au moni que tamuse. Moi zonga ce que pas exacté. Donc certainement tamuse ezaki parole moi bien, mais tamuse ba négliger par rapport na tamuse ndenga yoka. Nenga mona po ba tamuse mona rande to za boy mutamuta so yoka lisolo nae. Tango akoya à la méfiance. C'est ça aussi. C'est ça aussi le problème. Maintenant, je dis que moi, bien, ça peut pas rouler d'une manière ou d'une autre. Bon, tant on va live, donc je ne trouvais pas nécessaire de ça là. Et c'est Batini qui on a fait Batini et puis Moni paye mon jour à consécration à la tienne. Nous avons créé comme fouiller pour Congo tout va mettre.
kaka lelo lobi likamba ke fouiller ba fouiller ba okundolo biloko oyo ndima ite. C'est ça aussi. Alors il faut pas se taire, il faut pas ça boulot na bango à kota trop bavarder na TV pour TV zoko ke bavarder ici li ba ozoyo ba oyelo même biso nyonso trop bavarder ozo le beloko mais au gérer pour yebite ba okundolo eloko moko obozana mutu mo afilma ka na kwa te na bien mutu mo ba filmer la rayo abomba siko likambo bima bimil c'est ça aussi c'est ça autant mieux koza humble c'est ça ba milo musuzu amike mike koloba te ta musuzu azali koloba bon na oboya kolata ba pantalon po na bataille ya haut niveau siko bato bakeluka siko bataille wana ozomona siko congolais mutu te buzo ba alors il faut éviter ça donc biloko wana mais ezaka problème te il faut aux rappeler na mo ba doyen il faut aux rappeler tant aux mata il faut aux rappeler na bato baza pembe oui il faut moi bato mo ya bien o bako kosi ba mentor faut bazala parce que on loba même biso tout on a zarana bango il faut tout na parce que on commettre erreur il y a marquage on commettre erreur et erreur on est coûter au ministère grave c'est une femme qui chante bien il a le succès ça na ekimia po tout le monde ba o baya bakenda basila mai na mungwa c'est ça donc un peu ça. Moi, je crois que Bazan chante bien, elle fait bien son travail dans Balnae, c'est qu'on va quitter. Pour le succès, nous avons un problème. Elle a un succès. Succès, c'est au Meli Bangit. Comment elle m'a dit Yonde Nzambe à Congo. Mais quand on a de la falite, sans Oyema, moi, je suis Zoya. OK. Exactement que nante ayebi que réseaux sociaux ça. Ta oya okangama. Position moko ba ozela yo yebiti. C'est ça aussi. Et là voilà ce qu'on va travailler en libala pe kufa. C'est ça. Parce que le pe bakamo moi c'est né akala ba moni moi place beaucoup dans guerre et peso moto na hôtel. Mais na ndenge mabete ba sagisa. Il y a un moment où éviter en public. En privé, oui, en public. Il faut éviter. Donc il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on ne peut plus faire en public. Pour ce que Talinga est bien, on s'en souvient, mission Bissala Salater. On a vu que Kapash n'a sali. Mouton n'a ni d'identité n'est bien. C'est ça. Pourquoi? Cliquage de côté, on a vu que Mouton a un combo. Akosa mabete style na ye za boui toke na style na ye mais ba o imzuzu nde tozali bilinga akokata yo émission ba créer le ba biloko c'est ça au moins que nde yo za bomba mo benga na répondre na bit on fait l'émission c'est le respect non par rapport à musalo de être tout ça na yo na considération donc bref ba jeune à lelo ba s'emporter trop dans succès succès c'est éphémère de kendaka mais na tao yo za succès le maintenir succès on a ou entretenir en haut n'a pas comportement moi qu'on permettre au women. C'est ça aussi. Merci en tout cas prophète de la nation tomoni bakuluna oyo bakati muninga na biso moko ya lemba ponga na mwana lemba loboko ya muninga katani a risquer liwa et batebele bazo condamner son excellence Constant Mutamba ndenge azo memela makambo ya ba peine de mort yo en tant qu'homme de Dieu okolo bani hypocrite bon ada mukonzi ngana koiko ba criminel ba romi pe yele bon en fait loko ya ba criminel wana eko aussi la même na peine de mort wana mais batone ils expliquent OK c'est l'esprit pour fonder bazo même bango mais il faut continuer. C'est ça. Donc les problèmes de criminalité, ça a pas peine de mort. Okay. Donc il faut gérer la rééducation. C'est-à-dire, on aussi ça m'a kindumba tout ça mais il faut encadrer. Moi ni monde la salade. Tant moi zio. Tant ba kenda prison na poto. Il y a les classes à la cata prison. Métier est en prison. Au comme menuisier, au comme boyer, de façon que tant que vous avez ma prison, au comme mutasika na misala, autant que vous avez diplôme, bah insérer la population au côté de la société avec un autre bagage. Parce que mutua na tabo memia que nous sabilanga, atabo condamné à mort. Prison où y a biso classe zagate, prison où y a biso barakati kolala mabe kole au contraire mutake ayena maladie
Donc, et bon ngungi. Voilà, il faut qu'on change le système de l'éducation. Très important. C'est important. Mais il faut aussi que vous ayez un peu de temps. Il y a des idées. Mais au moins, il y a des choses qui sont comme des choses. À cause de mon sur la longue. D'accord, on a fait système en ça dit quand tu as le succès. Mais ça on a bateau parce que on pousse. Ça bon. Donc au moment on a quoi nzambe pour abeto le mabon. Mais tout le monde a battu baleka wana na ba ministère wana. Mona ya mona. Baleka wana baleka ba 20 ans pour mona te. Tout le monde bana mo. Continuer pe ko mona. Tout le monde a ba ngo do ba ba te ki ba olongwa. C'est ça. Ba olongwa. Mais ce que tant yo za profiter au vandisa. Ce que ba ministre na ba conseiller ba osala ba propagande na bango. OK. Futur ya mboka. Ya mboka futur ya ye a candidat président a candidat boye a otala ba élection ezoya bana na ende ba remplacer. Donc en fait bango bazotala mamuna bango. Sikoyo c'est bien d'appliquer la peine de mort mais preuve mutakata biliboko. C'est ça. Donc attends muto à côté. Problème il faut résoudre le problème à la source. Bazanzala. Bana souffrance. Bana piaka. Amoni mutu na saka Louis Vuitton. Akateka luboka zango. Problème ezate qui c'est ça. La vola. C'est ça. Na même na poto. Nagi na papa, nagi na walk moya cher nagi ba montre ba ye na traite. Atinga tungla ba 6. Tika boy. Avec tonton, on nous a envoyé le walk là par notre tonton qui est en Belgique. Quand on a compris des têtes, papa il savait que le logo là. Yo le logo là on a matoi. Et vous dit Belgique pas massa na tinde yo. Ya ozongi selanga. Montre là tu enlèves calmement tu me donnes. Tonton tu vas mourir hein? Parce que là le truc là tu vois derrière là tu vas mourir. Je vais enfoncer encore tu vas mourir dans la colonne Beteba. Grand frère, petit frère n'a pas payé la bilongo. Oui, ça. Na longoli ga na tikiri bango. Na je montre na fongoli na pesi. Tu es gentil tonton. Tu as vu que tu es gentil. On t'a rien fait. Arrête que akena. Siko ezape kuna. OK. Ça dit ba délinquant on a baza partout. Même les États-Unis baza. Mais où il y a bise comme niveau mususu et comme esprit parce que bien que côté bana misalate bana mbongote ana makangu auti kobota il doit avoir l'argent. Alors comment faire bataliga yo na ko ba ozelo pa libokeke pona ye esprit wana to kati liboke talité so bakangi ata ba bete massa c'est essentiel à résoudre le problème na moment. Alors c'est tout un esprit. Il faut qu'associer et les psychologues et les pasteurs. C'est toute une commission. Parce que Bamoussou, ces esprits, il faut s'amener là. C'est ça. Et puis, ils sont à l'abri, il y a des armes. Voilà. Des armes blanches, de espèces de bébés, salaire mouqué, papa exacté, alors, tout bêta. Donc, ça dit c'est un problème à résoudre à long terme. La source. Pour encadrer les soldats pour foutre bien, social et amoka, c'est ça le problème. Alors, social et l'eau il n'y a aucun cadre social où ils ont encadré dans beaucoup. Vraiment. Il faut qu'on arrive en Afrique, il y a qu'encadrer la social. Moi, je suis à Londres. L'église, nous sommes à 20 livres, 20 livres, après ça, pour aucun côté, il y a bateau à Mabé. Ah. Après ça, on va passer à Londres. Oh, à Londres, OK. L'église, il y a 1000 personnes par rapport à Batouane. Bateli Mongo pour permettre de encadrer la Batouane. Pour encadrer la Batouane. Je vais biso. Tout dit restaurant. Mouta za okumaza yeke na kwiti. Taba télémisier na prier na binza biso ngana za wa soni sala biso tandi sumo examen sala grâce. Obi ba pompeler rien. Soda bimé fait ça ayoki abimé c'est ça le truc. L'alcool. Mais ça rien. Batuninga yo ananga bi pasteur bien voilà. Alors maintenant prends-les encore et dis-qu'il est encore. Okay. Nous te faisons confiance. On le laisse partir, on allait ravir son permis, mais va avec. Au moins respect. Au moins respect. Mais tout qui le voit prévéaté, habité d'hôtel. OK. N'a peut-être ce qu'on comprend. Donc, awa église et ali socialité.
église to bunda biso moko. C'est ça aussi. Biso na bakulu na to komende moko parce que koto ngana na passe. Les athées passer la cause la monde makam. C'est ça. Maman ozo kufa dans 9 jours. Comment ko sambo? Bino mata profiter. Yo gate o kufa dans 9 jours na monde déjà libomezo yela yo ko film. Maman na ça $1000. C'est ça. À quel côté gambeto aïe. Donc ça dit que ils ont créé une église. Ti na banana ti na banane. Donc ti na bamboa, mboa zoli alipa. C'est ça. Mboa carnivore. Allez saucisse. Jour à moi les saucisses, jour à moi azolia mikate. Au moment moi nangana azolia mikate. Na tuni me mikate za musunité. Ça dit. C'est ça. Nous allons l'équipe. Voilà et puis si transformation na mutu tout changé. Système tout est changé. Vraiment. Alors le ministre fait bien, il fait des efforts, mais il doit creuser. Il doit creuser. Il doit collaborer avec l'église. Mais l'église, l'église doit sentir sous danger. Ah, c'est deuxièmement, il faut collaborer na boui pour tout ça commission pour permettre ce que social et côté. Le ministère de justice faut travailler dans le ministère social, le ministère de l'éducation, pour côté ça va école, pour côté ça va et boukani, bazinde pena place. Mais quand c'est on dit le boukani, il y a quelque chose comme ça. Donc il y a trop de choses à faire pour permettre que l'on ait là. C'est ça aussi. Je préfère au bazo qui négocie à Bilanga. Voilà. Voilà ça va. Bon, on a contre peine de mort. Humainement parlant, en tant que pasteur, je suis contre ça. Mais le ministre fait son travail, il se bat. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant que ça va donner belé social. Nani encadrement ba jeune wana to encadrer bango ministère jeunesse c'est ça donc mutamta simana ministère jeunesse azwa ministère sport azwa yo moni mboka mombato ke naka bale to sangisa kaba to kebeta ça dit l'école de foot et bandi la man wana so mona ba bandi na ba 9 ans 8 ans 10 ans ti a côté Barça akubi mais asia bandi bale mukie ça ah tout monde a l'école de foot exact comme bala moko muta oyota 40 mais on a 25 ans va gérer belé à Congo va beta la poto tali longa mutu au moins on a 16 ans mais côté 16 ans mais tato azar robot tata 4 mais na âge 16 ans et belé ba kanga bango na ba balongo la ba donc ba ke na otala mikua ba moni bendo mukwa ya muta 30 ans mais ya do bande na 16 ans ozo mola ba ota mikua ba ne belé ba ko otala ba ne belé ba boira mineur odai na 30 ans oyo boira 16 ans dans ba comme na ba 30 nous on na ba 46 banguna na donc maman moko mikamba ba oyo c'est terrible vraiment na ebisio maintenant c'est partout vraiment t'es partout oh menga na komi awa tango nazalaki na Mbazangu na kota na nzela wana ba telemisa na palais de marbre côté na dangereux ba tangenga komo na kiti ba botelinga mbongo tout na ba téléphone tout babi kende kota kende ok donc bref eza na basoda na basoda banda toyaki sur bato ba te mboka okufa omoni yo donc bref il faut résoudre beaucoup de choses et le côté militaire na côté social il y a batou na jeunesse ministère jeunesse il faut ça musala ministère sport il faut ça musala ministère social affaires sociales il faut ça musala justice il faut ça musala donc collaboration nyonso na ezokwea ezala partout ezosenga penza social et remonter vraiment. Donc na minute na programme ya mokonzi mboka na gouvernement batia plus social. Merci en tout cas Thomas Okolobani pour la 2025 oyo toki ko sala pe keto éviter et zongate na o eleka na 2024. Bon nzamba le bagi to na 6 ans il y a perturbation, c'est-à-dire zone de turbulence il y a 6 ans. Dans la zone de turbulence, il y aura Moutoua ou jouer rôle na été. Oui. À automer la piège à l'Iwa. Ils ont un pouvoir. Ils ont une opposition. Ils ont un biso pasteur. Ils ont un comédien. Ils ont un musicien. Nous avons prévenu qu'il 6 ans. Ça dit tout progresser. Si un mandat, fin mandat à président, une année après, il faut que Batou
batambola parce que Nzamba se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui font du mal au pays. Ok. Alors Dieu a dit je vais mettre fin à ça. Ok. Yango a tué Moutamuta jouer rôle là. Au constater. Ezaba musicien. Ezaba nani. Batu ba komi trop concentré na ba fétiche, baza concentré na ba science, baza concentré na muyibi, na ba biloko oyo banti valeur. Yango moni Nzamba bi bon, je vais mettre en nuit tous ces gens et je vais commencer à punir. Vraiment. Ezaba pasteur. Ezaba musicien. Sévèrement puni. Batu ebele ba okufa. Ok. Donc pour éviter ça, il faut faire ce qu'il faut pour mboke telema. Aux au gouvernement, au lieu ba mongo ya batu ya peuple. C'est ça, surtout ça. Aux alliés pasteurs, aux autres ça n'importe quoi na bandima batu, basi ya batu bilo batu Nzamba oboma. Aux alliés joueurs, aux autres qui négocient n'importe quoi. Donc nous avons prévenir batu, na prévenir ba. Oh journaliste. Oh les années à bien 2025 les alliés 2025 ils a 7. Les a 2 plus 5 ça fait 7. Perfection. Repos. Batu faut pas maman année. OK. Bato ba oui. Batu oyo ba oza sérieux na année oyo ba pas. Ba ko za lever ba pas maman. Mais bato ba oza ba trucage. Ça ba truquer ba. Au moment ba mort, au moment partout maman. Bato ba aussi là, ba échouer. Bazo kufaka. Bato bazo kufaka. Ba star bazo kufa. Bato minene bazo kufa. Bato banani bazo kufa. Pourquoi ba ponira 2024 2025 parce que ça ba né oyo très compliqué. Tout dans la zone de turbulence, on était aussi à la blague. Nous avons réveillé les pasteurs, nous avons réveillé les pasteurs, nous avons réveillé les musiciens, les comédiens, les politiciens. Nous avons réveillé les politiciens, nous avons réveillé les médicaments, nous avons humilié. Il y a un peu humilié. Il y a un peu gouvernement, président, à sa remaniement, il y a ma casse. Il y a des technocrates, il y a un peuple social. Il ça ma casse pour permettre d'affronter la réalité. Le changement de constitution, donc il faut faire apaiser espoir sur la population en menant des choses concrètes sur le social, à travailler sur le social, à travailler sur le social, ma casse, à sur le social pour permettre d'adopter les choses. Très important. Tout ça. C'est le social. Guerre, vous vaut mieux ta guerre que le gozo le que moutonda liboke ke. C'est ça. Moutoua ke boy, azaine bien. Donc aki, atata tu peine de mort. Peine de mort pour la trahison en boka ça va. Peine de mort pour la banana, c'est un peu trop méchant parce que il faut tout éduquer bon. Tout le cas cause, tout le monde va cause. Ça là, papa a mal payé, tout ça. Même Banoui, pourquoi qu'il nous met comme à l'université? Si on t'a bien, bah fille à l'université, 3 quarts va comme Bandouma. Ndumba officiel boité mais officiel na téléphone pour que Ndumba il ma casse me coller à téléphone. Bonjour tonton. Bonjour tonton, déjà 9 photos. Une photo normale, il y a coupé, il y a bani na pris à 44. Yo moko za na ndako no. 5. 5. Ozana mutu témoin moi c'était modalité tant hôtel. Ah ben on peut tonton. Yo peut répondre comment on a. Oh Joséline, bon ça va tout le monde en a tel endroit. OK. Kinduma mumba yangwana. Allez. Ok, il y a facile à foutre de douaneté, après c'est la monnaie, après ça taxe. Donc il y a une fraude. C'est ça. Fraude et impudicité, il y a une. C'est ça. Nous va répertorier na poto. Ba foutre la taxe, va dire que maison de Nduma Mwazaka, Nduma Mwaza à la carte. Ah ouais, sans carte. Et le roté. Tout le monde en Nduma na mi bali na basi. Et le roi de la boîte. Pour c'est ça. Il y a téléphone facile. Et comment on a au monde a donc on a passé maman a passé rabbi papa wa mutu lolanga. Ah. Na eko sunga yo po. Ba ko surtout bango. Baza. Abi ke bino ne bo rapena na bongo. Moko na yebisi la maman na zali pasteur na mari. Ba rapport meko. Abi papa to yimi maman tina aza na ikuna. To occupé été. Biso to yo libanda. Yo. Et puis au sololi, tu peux te solliciter. Donc, on dit que Koulou n'est pas dangereux, mais que nous ne sommes pas dangereux. C'est ça, parce que très dangereux. Bazim, basida, batricage. Motoso comme on dit les bandes trop. C'est ça. C'est ça. Parce que bana bazoya on dirait penda ba uto yekola. Ah. Oh, na vitesse. Na kutana ndeko na mo ga passer là yo yebisa papa.
libanda ezelenge ngabi libanda ni abetika bano bake ba entraînement so entraînement wapi bano ba yekola ba pratiquer ba nini biloko tout donc c'est à bon c'est-à-dire c'est ça c'est que batata ki ndoma bana kini bakomonde bana poto mais akoma ta on dira kenda ka disait bakoma ba sokwama na ndenga zete so ba plus dangereux que bakuluna c'est ça donc ba okotela bakozi ba okotela po ebike dato sokwama kande to kenda non maman baba nga suba na poto tala yo monde ok oza déjà moi na poto déjà awa to so na ba poso moi biloko te donc ok ba si ba koma musika siko ba komi za biso ba guerrier donc congolais a commis guerrier donc ba petite ba kuluna ba toana alors pour gérer toutes ces choses là pour gérer toutes ces choses là les autres c'est politique moi makasi ya mo moniteur c'est na gouvernement na ba toanya mwa ya lingi TV et il y a ça mais c'est na émission donc ce qui émission c'est ça ma ayaka il faut aller kana ba mona elle moi continuer à kiti elle moi vandi pour ça la ba clip bani donc mais ça na TV oyo mukio donc bref et là on a senga na gouvernement na ministre social et comment en priorité très important parce que ministre de finance na gouvernement ba ça musa ya banzela na moni vraiment nani Fomba a ça musa la très bien en tout cas il a travaillé a travaillé ba mouvement na ba Congo même a payé 5 milliards a payé 5 milliards cash et pas à gouverneur gouverneur ba payé mongo oui na Doudou Fama ministre oui 5 milliards donc on a monique banzela ils ont bomba mais ce a sali ba Congo photo benga yo photo kende tout monde banzela ba Congo ba mouvement il faut totaler faut ba essayer ba bon marché de ba tracteur et ba comment la ministre de finance à maintenir mbongo ezo matate ezo économie stable OK salaire économie na date exacte OK il travaille bien de deux fois mais ce que ministre de la justice ministre de la jeunesse ministre du sport va venir moto à travailler sport ballon il faut ba il a sur coupe d'Afrique vraiment ozomona ba tout wana il faut ba travailler oh ya travailler pesi résultat mais danger le ko les ana kuluna na bandumba il faut sikoyo kuluna mais kasi lo ko bomba biso mwana bana lelo bakomika 100 $200 $300 bosiko na CTK 100 mata bata 10 batika na tchétché ba $10 ba 1000 francs ba 3000 ba paka tchétché pe bisa bana bisa kuna na paka du mandé 3000 4000 5000 mais siko bata ko bata mo kende na paka du mandé la no ba la caméra et le funda ba 3h du matin ba ya ba era ko de ba fongo na liste yo bo ke na ko tuna tika mama na biso passer wa zinga to ke doté na butu na bapaka juma na bapaka juma na be papa to tikala c'était la quelle to comme il y a la place bobo pas babi meli bisata 12 mitaka a comme yo deni kanga misika biten ngala kukanga te yo moko oyela ngao to kimata ba fori ba puta diga ki to kima fouiller donc il m'a démarré arrière gaboluka mais exemple il appelle à mon tour est-ce que des fois qu'on a fait moi évangélisation dans la prison oui donc on t'a appelé une expérience ni au vivant à moi mouké et bah toi souffrir au moins la prison à biso capacité za 1000 net ndolo ba 1000 mais bah toi qu'on a ba 10 000 ozomona sikoyo ba so tali ba nkusu ba nini so tali ba na prison on raté maman nana vana ndolo wana mozomona mutu bankuse zo bimena zoto salle moko salle il y a 100 personnes bato a 1000 ba toilette rien toilette za mabe blo yebsa mo fende condition incarcération za mabe yango moni ba prison est sous ba ko sa sous ba tuté ba caché comme ba prison mais ba bazo bela ba bazo kufa ba ya zibani donc il faut vraiment il faut est-ce que ba bourgmestre pendenge za kala ba réunion zonga tonne non non ba problème etikali nango ndeto tikali awa 24 communes ba sangana rappelez moi omoni ba tout ba autorité belé ba comme na bango cop à se retrouver du 1er au 30 il faut ba soit vision à président de la République vraiment président a une vision bien mais
na se Entourage, na se mudazo mona ga munana suka intérêt na ye munana suka to profiter munana suka to profiter or ce que esprit aller longwe et comme esprit d'équipe unité fandi obike ngobila zongi ya ngobila kufaki ya azongi obisenga bele makasi abelaki bapumo bani batiaki lopoeza oui tenaki makasi obike na soyena elobi ya velanga ye nayoki elengi aza awa osutenaki makasi nakinomona samedi bonne guérison ya telema nzambe na yo batiaki ye poison tosengi na gouverneur ya ville sala mosala sala mosala mpo bapesi yo mbongo sala mosala bapesi yo mbongo mpona banzela mpata ezali papa Doudou a commis un système au monde les agite so l'état na nyonga 8 millions oye pas ministre bi bon bimisa nga 8 millions yo za 4 nga na 4 Doudou siko te so ye siko bi bon mbongo no ebimi zo siko oyo ngo pesa nga azamte malamu côté ça la gouvernement et puis ce que ezali ya une voie normale ayebi ndenge partager pour yo soit biloko ezalaki ba 30% il faut ezonga ba yango moni ba yini yango moni mbongo ekomokota parce qu'il y a des formations à Outaï maman ba de Gérard bani na ibi ko chasser mbongo yango moni commencer à musala très bien Doudou Fwamba faut il y a Doudou Fwamba faut yamba yo OK no mona ba Doudou Fwamba et photo mona po biloko so zo sala ba kuzu donc biloko eza na CC ya auto 5 ministres pesa biso to mona misala na voilà to mona misala to kene ba mujima to mona bakananga to ba biloko yo sali ko ta ba Congo to mona ba to mona benda gouvernement ils ont ça musala vraiment mais en tout cas nous encourageons le ministère de la Justice, mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons que Balouka cause la source. Pour aider. Aider. Vraiment, très important. Merci à Denis, qui a vu mollo vers la fin. Et Babi a Denis Pekil, c'est comment on gagne la bateau. Au tika, Babi l'embissati. La vidéo, on a un pétage international. Ah, bah pétage kaka. On a un pétage international. Nous avons un système mibalé. Est-ce qu'on fait rappeler? Quand tu as intercession, na kota. Faut bien voir un système très élevé. Intercession, qu'il t'a dimanche. Na kota mercredi, na kota vendredi, na kota ka. Otika la mati la taille mo kwa ça yo zo ngamoko na za sur le terrain. OK. Na mati na kudote ngamoko. Ya tikala ba prière en ligne, mais na kota église ngamoko. Dans 5 heures de temps puis na travail na moni doka na tiki tout na zongili penda 100%. Mais ozo bimsa susu ba tomate otika ba déception ba déception te mais po ba bimsi ba te belé mais ozo kaka to comme un système afali kaka ti l'église système église c'est-à-dire qu'il y a une équipe d'accompagnement. Oboyno wando la kabisa boko la 3 mitou la MCO et l'on va continuer à 2 mitou ngakulu na tika po bana et à la passer moi terre biso ngoke de potozo ba partenaire à ma case tika na catholique et ce que zongi bazoki pour bano alelo mama na moni na libumu na moni na ndeti azio partenaire ake donc l'église est belle au monde na passer azio ba partenaire ta ake tika ba Saint-Théo atiki na so ba kena ba kombo tata mo eloko te si otama osonga abengi ba ozo ba la catholique. Dans la réveillité, bon, on lui a partenaire. Maman, vous avez soutenu Akimi, à comme privé. Mais, nous avons même la jeune Moro, Baza fidèle. Pour nous rappeler la témoignage. Baza fidèle. Bon, moi, Bakala, au moni Bakususu, au Lobanae et Logo y accompagné. Si vous avez Kataka Bicho, Bakmo va déclarer Bakata. Mais namoni bere les militaires namoni Thomas namoni bibilier ezana tozape na janvier année à sika batu bazobela to perdre ba être cher batubili batiki biso na bité verset ni oyo roki ko pesa biso pour édifier biso ba bazana bopito bazana ba problème kili en tout cas to yambi quand même pasteur ngani ngana kota no mingi pe na point wana parole hello la linga na parole en tout cas hello la linga hello la linga kaka prédication et banete suka question réponse to bana pe ko sala ba quoi to ba na kuzi c'est bon so ba ilinga idée
So le ba idée ba yi ba ngate. Tout le monde la coulisse. La coulisse. Vous avez raison. Ba ko wele la ba France de ma ya mutadi boso. Ça c'est Mikolo na mon soutien. Frank. Na fait ça. La voilà ba wote. Ah ba ya voilà ba kolo base. La voilà ba wote. Ba mo yenga. Ba ya. Oh yo pena l'homme de la parole na la ça comme tali boso ko tanga Bible za na. Ngai ezali boton via. Na frère Oton. Na ville te bakufa. Bakufa te frère Oton mutali boso banda begiza minene awana gombe biso na kati. Biso ba tozali batu là où le verset moi bien en Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Ça dit ça, il y a mis à peser ce que vous connaissez. Il y a kokoma oyo lingi okoma. Soki yo yambi. Amen. Apeso bokozi. D'abord ce pouvoir, il y a kokoma oyo lingi okoma. Ongo koma président koma. Olingo koma marié koma. Olingo koma journaliste koma ni boye. Olingo bala boy. Nzambe yemo a okomiso ango. Parce que yo zuye oyambi yo vandisier. Le vandisier na kati wana yende ko le pouvoir. Parce que a okomiso oyo lingi okoma. Amen. Jean des versions na ngana lingi bana nzambe nyonso bazwa ngo lelo ba méditer on a kata bandako Jean 1 Jean 1 à partir à 10 Jean 1 10 totanga wana donc à lobi boy. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde n'a point connu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire, Yoso Yamiye. Amen. Amen. So ngokoma capacité fois 100 pour ya na kati a guider au kaka zo memo mais condition liboso faut soyer pendo vandisi ya solo na kati na pour nzamba alipeta zali o ya lera zali mais so vandisi penda na kati aza kati na mais tango Jonas akimaki abibo bwanga na mai to ba bwaki mutaya mbezana nzambe mbisi wana abombi et pendant 3 jours nzambe yona tango yo reconnaître amen ozongi na se ya makolo na ye esili akilotika oti place olingo okende okende na Ninive aketiki na Ninive okende na esika mobo aketiki na nini obi kopamwa mia obi ke 2025 na moni osomi mama na pale na komwa nzambe oyo mpena blague te oyo mpena biloko na moni palais. Amen. Na yambia. Na jip moi pembe. Na yambia. Na moni palais pe da montra. Na yambia ngotoma, na yambia. Ngolo kota ngo benga. Na kanisa. Kanisa tanga. Soso le raté. Soso le raté. En tout cas la kanisa. Merci. En tout cas que mon Dieu vous bénisse Thomas. Libanga zongia. Nazongisi pa mama. Oboye bango. Na boye bango siko na bomo pona bato ya mita ba malamu. OK, te zongisa. Nazongisa. Zongisa. Ponga pena na King Service bato ya menga kuna bato ba voyage. King Service. King Service, mais c'est Christian na PC ba. C'est vrai. Na pena bato mafuta mo boy Carila. Carila. Na che maquillage te na za pas. Na che l'autre. Naturel. Yo ebinga mtaba naturel. Naturel. Non tindelo ba. Tindela ba. Non tindelo. Na moni maintenant ça va. Ressentir na umelia depuis na ya. Na kaza malili ya poto. Et tika Canada kaka États-Unis na beta. Yo amondati. Wana sko bananyo yo kokoti. Des bateau yo. Neti okebo azo rendre ba service. Amen. Sans kofutaye. Surtout bata bongonde. Nde loko ngana so bateau. Considération wana. Considération. Au sengite azotinda. Vraiment. Amemi na moto ka journée mombimba. Net de longues jambes patience mukedi. De longues jambes. Comment les patience mukedi? Et arobanda au travail dans la naïoti. Il y a patience mukedi. Est-ce que vous savez que na teka pe ba roba ba maman pour que de l'eau na ena rote. Kasazo ya on na même pas na. Na désolé, mais manga bloko félé. Désolé. À 20 kilos. Ah,
ata 30 kilos. OK. Il y a des autres qui pèsent ba. Mais moi ya koya te na komata muzuzu soni na fuki mwanda. Bon on est na sengi to. Na koma on est bien, on est bon moto. Malo nga mona futa ye mwandambu. Ah c'est bien. Alobi nete mais na futa baba bakisa. Bon bien. Na pese mbote ministre des finances maman na malamu. Papa ministre des finances. Monier. Avant émission nyonso. Loba malamu na ye. Non, ministre des Finances, Doudou Fama, vision. Il y a banana papa. Son excellence papa Tshisekedi. Après, il y a Fati. Ok. Donc, Azapinda, il dépasse Makila. Et puis, ceux qui ont un problème. Il y a du Fouambaka. Au Sénaté. Bon, Abengaka, pas ça. Il y a un problème matériel. Il y a tout le monde, papa de l'État, ça bien. Nabi papa lokuta mabe na obela. Obela nini? Frappe pastorale te wana. Te ngakuna na pesa sous prophétie. Bata mi konzi wana zo pesa prophétie sai mabe. Tika bango mo bakanisa. C'est ça. Ngai pa ba kozi na senga ofranda. Mais abat misusu nde robo moi nzondo. Te wana ba bulo mususu. Mais oya bango neti yebo ade ya muta malamu. Tonga na lobi mino. Baso lobi bo eseka. Nazo kanisa ta mususu $100. Okay. Mais on s'est retrouvé des moussous. C'est ça. Alors, mutandengana otami osenga yete. Pozo osengi agopeso. Agopeso olega oyo. Oyo ngakuti da kanisa ki. Solo na réalisateur na bia so na senga. Engeza na se don avaninya. Papa Doudou Fouama. Azo sape musala. Mutusu. Pascal Kester Adjoya. C'est là. Maman na lota ke chaque jour comme PDG ya Jekamen. Tikaboy. Loboko pété. T'es au coma. Loboko pété. Koluka kabisika mususu. Tikaboy. Ya Pascal. Iso mona na kosa. Yo côté ana. Ils sont dans ma base ma bé. Papa Pascal, Kester Adjoint. Kester Adjoint. Loboko. Ya Sénat. Azadaye millionnaire ne balakala. Et baki sami pour makama malamu eleki hein. Ba malamu eleki. Malamu eleki belé. Mama tina sara ke lo monga ya ba ndundu. Ba ofele ba ndundu. Il faut mon non seulement bien mon ma etina sala. Très important. Non, pourquoi il y a des gens qui sont comme ça? Chaque jour, on a mon vision comme PDG, à transformer comme on dirait. Merci beaucoup. Et frère Tamo de Nali, on a dit Nani Warzeli Nokoto. Nani Warzeli Nokoto. Warzeli Nokoto. À Paris. Oh, il y a ah il y a pas d'amour, fondation. Aroya. Et frère Tamo de Nali, ok, donc vous avez l'ambaté. Eric Moda, asa ba coiffira biso ko ye ofele na Paris. Eric Moda na Paris, na Bukaye. Ofele. Eric na Oya. Asa mobali na basi. OK. Na kata ngakuna. Eric Moda na Oya, na sana na Mars. Yo pe fo ba ozero ni Italie pa maman Nadine Mamona. Ya Nadine Mamona. Nazo ke ko italien on fait. Suka. So komi ana. Et si la raté hein, pasta. On nga pe na mo Italie moi. Et si la raté hein. C'est na fondation Galois. Fondation Galois. Ngana suki na ngawana batamite amala. Batamite mamala. Ngai na otanga su batute. Na otanga batamite mamala. Te na comprendre. Ba bedashu. Ba saleli o mingi boni papa bedashu. Azali. Apesa na sponsor tala ba mai. Azali. Tozana mai. Azali. Apesa dent. Apesa dent. Apesa dent. Ah, omoni nani lova. Omoni mamozo sala. Apesa dent. Apesa dent. Lova zo kangaje. Te to bukaye. Oui. To leka. Buka to leka. So clean ezawa na makambo ezawa. To leka. Chacha ba logo. Bedashu mo. Oui. Oui, moi plateau boye, so clean. Et ça la bien été. Oui. Toza bana mboka. Ka ko lora bat misusu. Moi mai boye émission. Oui, oui, Eden. Oui. So clean. Oui. Président sous les Kauka, nazo lela. Les Kauka, Maya Pamba, pas capable. Bandoti ne la ngelo. Musika. Tinanga mo logo pas président fondation na est-il le combat. Abengi ngai na tongo. Abi papa tindi mo logo zawa. Tilelo. Azaka na nzela. Na fundu e pas opéra et commaté tité le commaté opérationnel coordinateur ya fondation apienga numéro tilelo abina na nzela tilelo 3 semaines yango Combien ça tilelo nani asala nani fallait à l'obaka et soit opéra a rappelé ka atinanga batu nyonso konza bosa ta ngapa na bika te ya bosa raté
Il peut pas. Tout na opéra wana. Opéra. Mutu wana nde. Dilaso yaka. Dilaso pena. Il y a tant de gens. Dilaso kota kati. Confiance. Moi na malamu koko. Dila penza. En tout cas, on a battu la biso to teki teki babobo kakesi battu la biso po bima foza la mu oyo boye boye biso bato ya bita malamu biso mutama beo biso boye nde trois chemins. Merci en tout cas. Na sepeni makasi pour faire de la nation on va pas vraiment biso sans sauter biso to sala wana na biso to sala babenga ngaka sauter biso sauter za raté biso na bonzambe bana nzambe c'est la maman tinambote na ozo eka pona ba couple ça bien vraiment merci d'avoir balandé biso ezaki on a Capache télévision pour ma maman Barob Ezali, merci à Ursula Kaili Capache, Jackie Capache, Gaylor Capache, la grande famille Capache, la fête de Mbote et Belé, merci pour le soutien à Bino, merci pour avoir soutenir partout. Amandine Notema, Armand Mayangi, na Paris, Baboza et Belé, Docteur Joe Mambu, Nzambe Apambola yo, Apambola, couple Belenga, Christine Belenga, oui. Glody Dias, Bana Makasi, Bayambanga bien Kuna, Nzambe Apambola Bino. Na moi taba après émission vraiment mais là ça qu'on lien tabatin ça sili mais ça a tellement élengi que si là tout on lien merci en tout cas au nyonso bozé belé papa Dior merci boza vraiment ébélé tolingi bino mingi partout bozali que l'Éternel Dieu vous bénisse. Chacho, na pesa restaurant mon Espagne. Papa Chacho na pesa mbo. Papa Chacho Chacho, restaurant Chacho. Kuna ezali na Espagne, na Madrid. Na mama oui vala, ayamenga bien mama oui elengi na Paris. Nzamba pamola. Na moi c'est mais siko basala biso peka grâce mikondi, balembisa pe côté ba douane. Oui. Bafungola pena batu mitema bata poto baya ko investir ezalaka te net bato olo baka tozotikela ndeti bapaya biso mo bana boka batika pena basala bopito basala ba restaurant basala ba université ba voilà le terme qu'il faut voilà merci exonération na bato baliba investir balembisa mona mutainga osele loko boy kuya douane eza likolo et ça la biso vraiment bien Nzambe ya pamboli bino tokutani prochainement na émission Sika. Bye. Capache TV. Capache TV. Capache